naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Bienvenue sur les www.nazarientv.com. Site Nabino Bolingaka, site chrétien Zakaka Moko de nazarientv.com. Vous avez une émission Nabino Bossebela Omingi, table centre, émission de Blavano Bassin ensemble, on va défiler la carotte, on va siéger, kili, on va racolper la baffe sociaux, on va racolper la macambo, talibon, ensemble. Bongo le sous na mosai na nzambo bolinga kape bosepela na mingi la personne ya passer Richard Mangando nyeke c'est son nom yambo to pesa mamal kamona biso ya lelo na okende nani kosenga bandeko basindi masini bandeko technique de kona biso jopsi atila biso lo yembo to kumisa nzambe eza façon na biso ko peya ko lobana merci ndenge to moni sisi ko la lelo denga bateli biso kutu mobimba denga épargner biso contre ba danger belé contre mitambo ya satana to moni sisi mokola lelo tozo pema to se mouvoir il y a de quoi pour le balayer merci au travers le régime. Bapesaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo zali ponanga Nathalie solo ya bato te kasi monene na yo Marcia Alawe sanga ye Alawe singa ye Alawe sanga ye
Merci, Nazana Kolike, Telombo, c'est possible, Nabiso Nyos, au Bazouami, de partout dans le monde entier, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Afrique, Bandeko Nyos, Tolinga Kabino. Je pense que vous pouvez côté Nabino, Bolinga Kabiso, de l'amour du Christ. De beau c'est l'amour pour maman coordonnatrice à la personne et à maman Tiffany Moko, la députée du Parlement céleste, la poupée de l'Éternel. Bongo bien aimé, que je vais le sujet oyo, nga tant que moboti, mais le nga na moni vraiment et ça les nga passe. Je vais le phénomène autre comme on a pour les réseaux sociaux. Ba vidéo baza ko tshela biso kili mais loko etika nga kutala vidéo bandeko nanga bien aimé komona batata midimba na bana mikyo bakoza ba kokolo na bango kofibisa bango bonzoto na bango ya mobali tokolobela yango boloba te eza les sites chrétiens bakomi kolobela ba sujet moko oyo ezalaka te mais faut tolobela yango eza sujet tabou te yo atake moboto ta soko moni bilili oyo ekosala passe mais toko projeter yango te yango wana so vous avez posé tout peu sur image oyo benga bisa ba numéro na bisa toujours affiché na ba écran auto tchela yo contenu ya ba éthique morale contenu ba valeur na biso ba africain to ko tcha bilili o te parce que eko za la scandale so vous avez besoin to tchelo bilili o ta ko lobela lelo o ko benga biso to ko tindelo yango na WhatsApp Pasteur Richard yango ya nous pese no ba kolanda o lelo mboto bala dinoso emo kona bango. Merci Maman Mariam, on a apprécié les gens partout dans le monde. Vraiment, on a apprécié les gens qui sont Pasteur Richard, on t'a dit parce que tu veux que tu aies un mot, tu as sonné, tu as un bilili go. Nandega a mis sur Christ, tu as un mot. Mais je t'ai parlé de réseaux sociaux, je t'ai téléphone, tu as belé. Tout le monde a des images. Et si tu as tata, mais maman, vous allez à Mondele, à ça pour ça la fellation na mona ya mutie biso to moni pe kaka bongo tata ya mutu mwindu azo la fellation na mona ya mutu mwindu pasteur Richard Lilio yo ta que parent et puis pasteur tango tali yango na miso ya mosuni pe ya molimo elobeli yo ni bon isali mabe makasi mama la maman la Bible a tout dit Bible c'est lobeli makambo ya tina tali malédiction so tangi peut-être bandeko ba na biso ba tangi na mukanda ya Lévitique chapitre 18 babani na verset 6 bazo kita on a tout temps dans là pasteur to connaissance c'est pour te éclairer parce que deux ba pona to sungana ba to la biso ba keneni et puis ko causer biso to lobby to ko luka bando ki meza bando ki teza makambo to zo mona lelo oui volim bisito luka mona Bible Lévitique 18 bani na verset 6 zo kita malé. Je pense que ce que vous avez dans la Bible, dans Lévitique 18, à partir du verset 6, c'est le bien la Bible Boye. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente ou découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Et qui t'a moqué à ta badise, parce qu'ils ont moulay. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou la fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est la nudité. Parce que ils ont tenu sur la malédiction. Ils ont commencé à la malédiction et automatiquement. Bible que non, moi je suis comme milité à parents. Net tout le monde a bazar peu na 5 ans, je crois. Sur le PS ça moins 5 ans, 6 ans suki. Ba comme pas même 7 ans. Mais tala ba papa ou ba ko benga ba koza ba ko kwa bana oyo. Mais ba zo sala makambo yo eza abomination mission nzambe. Et puis que makambo sexe ndé oyo bomi mokili. Même na temps ba nzamba omaki mokili ya Noé pona kaka makambo. Il sexe komaki makasi. Ko mokili ya Sodome ndenge moko. Parce que biloko epele betira kanda nzambe. Alors bana ya boye pourquoi yo tata monene boye basi baza ebele na monde entier. Surtout biga tukoza limité même en Afrique basi baza ebele. OK Europe basi baza ebele, ozonga Amérique, OK Asie
basi baza ebele kokuta bango même na nzela même na ba vitrine soko oza na besoin makambo na mais vokenda mais tango bon ngala linga otama mariano linga otama makambo mingi na angle spirituel parce que na âge osoki nilo ngala moni jamais la monde à cause atteindre ba 6 5 ans hein ba 5 ans ba 5 ans même oui à cause ba 5 ou 4 ans parce que tout le monde a beaucoup là à cause na ba 4 à 5 à tout bon pour na nini okozwa senti des sentiments makambo na pe ekozala te na mutu bena la conscience nécessaire à cause de sentiment tazo mona bongo Alex Ndidide na ye banda ko donc c'est impossible vraiment biloko aboye eza ko bebisa ba venir là-bas no c'est baby à moins que ba parents na bango so bazu conscience ba luka ba serviteur de Dieu pour na ko délivrer bana parce que c'est moi so ba côté sikata bana oyo ba bebisi de venir là-bas parce que Richard peut-être pour tout le monde entendre que yo ka ba na ba loge ba pesa ba condition et on appelle ba condition ba pesa na monde c'est la réalité il faut ça la boy pour au mata ba gagner aux mission de belé je ne sais pas là to kota on a angle spirituel ndemo lobby yo koza na raison parce que pamba ka boye na limite papa ma koza sentiment na mwana ko benga même koko aza mwana na ye asane ba pratique wana est impossible ce qui est recommandation parce que na monde ya diable ba to baza respect le tout moi monde to mona ka désobéissance za kana maka manzama au mona ki ba pratique ka penza ma banza mais ndenge singélité mais na monde ya diable mama so ko tika lelo ba biso ka ke lelo ndeza boye na zéro rose na cimetière même eza o nécropole au kenda oko sala toke na parce que soko boy ya to zo mona ba maboma na nzele belé parce que diable soko buki mobe kumbala moko a bebisio déjà mais nzambe tani soko ko eta lelo ko zwa lokola magnétisme de Jésus anana nous par deux ali mawanzambe zali pour nzambe asilika ya nokite ozomona mais Satan ba to sa Satan biloko abo ezala ka balonge de pour mutasa biloko abo ba pratique parce que tout zo lobela parce que ça la passe ce qui m'a makamota ba mikolo na ba mikolo peut-être tout nous mona ba kute kokuta na ba nyama to mona ke mutu akoli aza adulte azu conscience mo asa eloko ndengwa mais oyo komi ya bana mikebo c'est que ça soupa mbake ils a déjà ba condition ba pesa ki na loge so sali boye ndoko zo mbongo ndoko zo promotion donc aza obligé ya osa biloko ndengwa pour para wa boti mono so ka moni biloko ndengwa je crois pas qu'à otika même ngana magina pasteur na otika parce que oyo eza ko bebisa venir moi na pati l'autre poko luka bandoki via mona zo boya ba la te tato ba la zo bota souté parce que makambo ele kita malaki na 5 ans ba ba ebe comme so ba para ba no ba éviter soit to so musu ba bango moni ba ko ba na oyo mais so ba sali ba via ba na boye ba bebisa venir na ba parce que ba na ko na via souffrance makambo ba no marché te lo ba ko luka tata mo sindo kiko ndoki mais eza ba pratique ba saki na ba age ba ki na mona ba na miki bien aimé vraiment il faut te le bélango ça si j'ai tabou te pour la biso si tu le bélango te tu es obligé passer Richard il faut te le bélango bien aimé balandisi comme ça mais maman ce qui est le bique na ka to muke oui ta ba ba ko za site chrétien ba le bélango te pour ta to na Lévitique za Bible ne c'est ngana to ça qui Bible parce que Bible que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger enseigner éduquer Bible le bélango parce que nzamba ka mu sonité Bible so tanya mo bimba nango et lobela makambo so mona keza son nzambe kuda ka sonité nzamba tanga eloko ne loko na kombo na mo na Bible et puis tu vois que tant chama que neko découvrir l'unité ya no pasteur Richard qu'est-ce qui s'est passé mais azoki malédiction parce que Bible boya mo ke mutu oki ko mona mutakala ya papa na oti papa les ateka kwa botio parce que na bana o ba kwa bana o ba biso ta ba para ata mona ko ba pasteur Richard o ata so ba mona sani ya basala makila moko ta ko mona jamais au monta o tangi Bible e biteka ka muta boti mutu babi ko ko mona même mutakala ya ndeko ya papa na ote ndeko ya mama na ote le viti ko lobi makambo ibele parce que totangi muke pona temps au mona que même eza lokola ngana botaki na libanda mona mususu mais ko bala mosi mususu na ye na mona na kati libala jamais que na be mosi na obala ki mosi na bota déjà to bala basi tan so kutia botaki mona moko mi bale bo bala ni Bible peut même que yo mobali obali mama na oki ko mona ndita mona wana te c'est-à-dire Bible lobeli nyoso et lobita ka ko ba paro ba boto biologiquement non là ils avaient non et ça les locaux parce que a maudit déjà malédiction est parce que na domaine yo malédiction ya ka automatiquement ya momoko dès que moni yango oza déjà no bilakeli mabe OK vine to za bo to linga to vivre que non vito za la béni to za kana des chemins malédiction et bénédiction ceux qui montent tambola na bénédiction au moins que nous ça osale au simba mais ceux qui malédiction comme tambola na vie ya mutu ndo mona ka lelo akawa abeti poto lelo akawa asali kambo simbité lelo akoti na musala échoué lelo akoti na libalo échoué parce que azo tambola na malédiction au moins biloko tambola na vie ya bato ka bibale soko za modité yeba ko za béni
yango tolinga ntango tozoya kati na kola tolinga tolongola babelakele mabe mosusu bamalédiction na balolenge ebele mama surtout na domaine ya sexe eza na makambo mabe ezoleka oyo ebebisi mokili na domaine kaka ya sexe. Et puis, Pasteur Richard, on a habité comme une je vous dis, ça m'a beaucoup choqué. La fellation. D'abord, c'était contre lui, Pasteur Richard. Tu habité, nous avons passé la banzela, c'est que l'on est contre la banzela normale, il y a d'autres à moi. Mais tout le monde a beaucoup de batoyi, la banzela, si mais c'est que tu as grand besoin, on a habité Pasteur Richard, un mot sur ça. Bible, Babylone, on a déjà au Bénin, qui s'appelle le contre nanti. Au moins, mobile à sous mobile. Ok, nous avons vu pourquoi ça là qui monte dans mobile. Nous avons ça là qui mi balé. Mais bah tout ça les abominations de comme contre nanti. Ça dit nous avons ça les monts non. Ngana moi c'est si mbade France moni ngana mobile. Moi si pas habiter ngana zo mi balé France moni ngana moi tout le monde assisté ba lesbienne. Bilo kono zo ko traîner ba malédiction. Bible zo boye yango penza. Donc nzambe kuta sepela na bilo côté. Biloko za biloko ekitisaka kanda nzambe makaspi malédiction likola ba foyer batu lelo to mona ba foyer komi na ba blocage makambo komi kilikili batu bazo bate au mona tangu mutazaki mwana parce que yebi que moi pauvreté za makasi na Afrique ole ki amutana tangu ndi ko bota mona musuko za chambre salon be studio tangu za no mosta mobali mais tangu ani ko bota d'office ya mi ndele ba comprendre loko yo balinga tangu ani ko bota ba pesa ndako ko kina bana ko bota ki mwana za chambre na si pozo mona batu musuna bo mwana na bango et tomber que ta mususu papa na maman bazo sala fête ya côté gris ka moni bango déjà ça a vu la kelemabe ya moni ta ba koli lelo marqué ba titre sali marqué ba titre ba diplôme za nango ba titre académique lelo réseau marché parce que à mon aka candidat parent na état wazaki na no mwana ta musaki na 10 ans akina 8 ans mais eloko les autres traîner malédiction alors tamba ko ya kanene église ba ozo conscience ndio mona kita musuza ba révéler que ta malédiction mutoyo au sala boyebe ezana ba parents musumu na ka azo mwana sale mabe par exemple abina laquelle m'a bien l'ongoli bilamba ni comme dire moi déjà malédiction c'est parce que les interdit moi na mon nudité para tant moi na tant subano bazana ba 5 à 6 ans à mon nudité para ça na ba 40 50 60 ans ça déjà maudit donc malédiction ko lo ngata take conscience ko yate ba prier tam supona ipo na ba longola malédiction take ba ko longate via mon bébé libela nyonso na bina ko sale ko simbala te. Oui, parce que Richard, pour la bande de base, c'est une cascade, tout ça, qu'on le si ma vidéo, il va aller bâtir les lacs, parce qu'à bien, on a des beautés de la vidéo bien aimée, vidéo des amis balés, mon cousin à Mundele, mon cousin à Moutoumouine. Vidéo à l'Igossé d'aller à Moutoumouine, papa à Moukolo, moi, on a posé à 5 ans, à une autre là qui m'a balé, les autres, on a mon oncle, moi, on a Mouké, mi balé, Zali à Mundele, Nakati à Benoît, à Dossi, mis à moi, à Mouké, Péka, à 4 et 5 ans, d'autres là qui m'ont balé, à Zako, ça, net fait une masturbation, parce que Richard, n'a évité comme en veau. Bilili a modèle dans les réseaux sociaux. Est-ce que Makambo te demande les ailleurs au salé makala. Les ailleurs qui a combattu ma, tu peux connaître l'internet, on est comme une mission, on a pour ça passer au Richard n'a évité. Bon, l'île banako le ban a dévolé. Premièrement, voler les musulmans le bageno Makambo yo, musulmans ils a qui au salé manango. Mais ils a qui a combattu ma parce que moi penza ba parce que ba qui non limité. Mais à partir de voler mon sopa internet tu payé ndia mo siki makamoni se batamaki et bibi na zela internet o so tali ba vidéo makamoni ko mapena ba réseaux sociaux mama o lingo lingate o monika batindeli o mosa volonté na o mona ka vidéo et so télécharger o makamoni no mona donc comme comment makamoso ke no moni nyama na mutu ozo comprendre que nini parce que ba réseaux sociaux ne c'est que to découvrir ba réalité mo so batamaki na deuxième volet parce que to comme une attente de la fin maman tolinga te makambo zo no se biso ka non kozonga Jésus comme pemeli parce que babi ke mabe teme kozala mingi bato bazo bomba masute ke non bomba mde ezaki likambo ya bomba lelo kindumba komi na balabala ole ka okuleka na paka juma moi ça so bengo na makasi na 500 fois passer 500 fois information na zo comprendre te so mama ole kina matonga mama komi ba place ebele po ba biso biso ki po mona bandumba koma kiral na ba l'époque était sur Zokola. Au moins, il y a un peu de baraté. Au moins, maman qui toque le cola, voilà, tu es bien abîmé, à qui a servi ma camonette, n'a pas moi. Mais les lois sont sous bon côté. Les lois comme il y a peut-être, Nzamba, ça a vu grâce. Au Kosovo, on a l'équipe matongi au côté d'un. Aucun a commis la casse. Commune ignoso. Et comme la place, comme Wenzanzoto, tout comme Wenzanzoto. Même au moins, il y a un reflet qui va congolais la mission à Brazzaville. Babi va congolais la mission, congolaise la mission. Bazana wenzemo babenga wenzanzoto na Brazzaville. OK, otemba oteka nzoto. Oui. Et ça na Brazzaville place vraiment
gouvernement Brazzaville silikaki babengana bato na biso époque ezalaki bok non ezalaki na kati leka na bapaka du momona oyebi jour moko nazoleka kotala ndeko moko kaka église na paka du bon namoni kaka kantine moko apembe azobengana ona obengana moto na yebi epete aolekisanga siko nakota na ndako naye kota na ndako nabi mais au nom de Jésus nabi do makambo kindume kombo eza soko batama te toki koleka na paka du mama bakofinga meme yo bango balinga kuna mobala leka ye moko soki aza na mwasi na ye fo bali kofinga mwasi wana bamonoka mwasi ekotia bango bakala c'est-à-dire makambo ekomi parce que tokomi na temps de la fête eza basini elakisa que non Jésus akomi pembe na zonga tomoni que non kindumba ebele tozokomprendre te via kindumba ngo eza pourquoi ou bien bon mpona nga namona eza basili ta parce que bible elobaki na mikolo ya suka makambo tokomona ngo tozomona ke satan asi atelemi ayebiki aza na ntango moke mpo aseduka bato de bon nakoyi biso ki mama mariam ngai tanke paster arme asuka diable atike nango eza séduction kaka arme ene asuka mpo acapture bato partout na monde mamoto olobela ezali soki na baerope omonaki batia motu na vitrine aza motakala donc kindumba ekomi nango normal makambo mabe ekomi normal malamu ekomi mabe ekomi nde malamu ekomi mabe ekomi malamu c'est-à-dire ekomi vice versa parce que tokomi na temps asuka déjà Pasteur Richard mabe ekomi malamu ekomi mabe toboyi te nga eloko ozosalanga nde motema mpasi ya bana wana yo sikoyo atanke parent sikoyo na lino baozwa na part ya moboti tala kaka bebe no wana rite souhaite yango te e arrivé mpe mpo na ye au nom de Jésus obétie sikoyo na place ya baparent et puis Pasteur Richard moi parenthèse mpe na fungoli est-ce que ntango bato mibale tomoni bapapa mibale bazosala makambo oyo bato bazalaki na ndako badeplasaki neti oyo wana azalaki na salon oyo motu mingi otapa ya télévision na kati ya salon mosusu azali na kati ya baignoire est-ce que bazalaka bango moko na ndako bamikangaka batinda ezaka bapoint d'interrogation sikoyo ozonano parle yo atake moboti Pasteur Richard nayebi te awa olobeli beaucoup plus atanke mosali na nzambe sikoyo olobeli yango atanke parent komona bilili oyo esali yo ndenge bilili esalinga pasi parce que bana na déjà veni na bango eza koyeba parce que omoni meme neza basali biso eza na bata mosusu na bakokomi na age boye même l'état tozomona azo interdit yango lo ya baminere ezali ntango mosusu nomona aza na se ya 18 ans déjà l'état okanga yo soki l'état kuta ozwa conscience eka apex eloko yabo bongo ngai take parent na ondima biloko ya ndenge nza basamaka mosusu okomi na bata nango na bambula nango bane osengeli osala yango osala yango bien mais soki osali na oyo plaisir moko eza na kati wana te parce que mwana aza na 5 aza mwana moke yo oke kolakisa ye bamakambo mosusu oninga take parent vraiment so makuti ose mwana nga boye en tout cas nakondima jamais eza crime mama eza crime nana kondima parent nakondima mbela mwana 5 ans papa aza déjà plus de 50 ans bien na ba 40 ke asala babiloko ya ndenge wana parent moko ta kondima même si sans même mupe andima ngo te parce que abebisika avenir ya mwana moko asemenini bon nayebiki fo ezalaka biloko po ntango basalaka biloko eza ndenge bato bazalaka po nani yo ondimiki na kati ya ndako ata okuti pratique ya bongo mutu mona ndako nosala ngo yo kozepela te ozomona basala biloko bakalikilaka aza na place moko abongise makambo na ye ntango bato babimi déjà nde baprofita basala biloko oyo nana kondima para nana kondima amona asalaka maosala na misu na ye yakobenga la polise ekangi yo mbala moko parce que déjà crime bosoto bozosala bestialité bozosala bien aimé bamikolo bosukala entre bino ndenge tomonaka bapasteur oyo atikani te na ye azosala bolingo na eshoka epe ya makasi te mais oyo ya bana oyo mais fo tolobela fo totelemela nabike bokokomante na bino bokokoma mais fo toyeba Pasteur Richard on en a marre jusqu'à niveau bana miki ya moins de 5 ans moins de 6 ans okoka plaisir nini yo papa mobimba okoka esengo nini ebela basi bazala Pasteur Richard nandaki na information pa biso na Kinshasa awa 500 francs mais ezala bato batamboli partout bato basuki baoluka na bango mbongo peut-être mbongo bo nayebi eza mbongo te parce que tomoni mpe basu na Kinshasa bajeune fille baotambusa bamosusu batumba bamalala azotambusa mosusu bamanyoko azotambusa na banguba koluka mbongo eza balolenge ebele sexe basalango mpona koteka te nzambe asali makambo oke mutu asala yango na temps ndenge nzambe asali makambo yango mutu abali nde asali makambo yango ndenge azwa autorisation nango mais so ekomi kaka me banyama kutu basalaka bamakambo te mama mariam banyama so bani bakomi na bamakambo seke akomi na temps alingi akomi na temps ya chaleur nde basalaka yango me banyama kutu oyo biso leki bao na mayele me banyama nde baleki biso bato na mayele sikoyo nyama asalaka makambo barapport na temps eza oyo akomi na temps ya chaleur nde akozwa badésir ya makambo wana mais soki temps ya chaleur ekoki te en tout cas lokuta asala yango te biso bokola banyama tomona nde banyama baovivre
mais si comme biso bato comme de plus que même banyama de banyama balekisi na mayele parce que même banyama bako sa biloko te plus que banyama pasteur Richard comment bato nzamba sa na lingi ne bato ba benga mabatu pe même ata osambela ka kuduté conscience ka bo moto ezali nzamba pesi biso ki bo moto e comprendre ka mono seza mabe no seza malamu ezate ka rapport aux chrétiens non aux non chrétiens jamais pour ça la makambo ndengo jamais pasteur Richard soko te bilili bien bandeko na ngantolo biso ozo na posta to tindela ngo komela biso ba numéro za affiché na ba be ka to tindela bino ngo na ba téléphone pour botala ngo mais moi to projeter ngo na en pleine émission exact pour eza sonne na mama na passe c'est comme si moi na wana soko te pasteur Richard moi na wana mutu soko biso ba droga ki na mona ki biso eza bien te bon ben parce que ça très éveillé hein dans ça moi analyse na ngai na ebiti yo mona ondingi ni bana biloko akobanga na ntanga moi biloko akobanga ba mutu asa maela satan ndenge kaka prophète ngefo ba maela apoloso to pelenge tanga sali loko na biki funa pesa mona ta moi sali timo ko boye so de sikatieli moi drogue ebiki na sima drogue apo so kaza mona kaza normal bo afunda akima pa ko ba kama yele makasi ba age wala ba akofunda yo kombata oui awake mama tala boye mutu asaki nga boye awoloba na ye mais c'est que avec na sa drogue la super envoûtement so ba drogue ba monter ko ba papa na biki ba ba ta senso kim lokolo ba senso kim ba dominer ba na ndé ndi ba consabile on a parce que ba tindi ke kedo kutana mona boye pe biki non via mutu za mystère lokolo ba zano bana ba so ba chassa parce que ba bibi via bombulute ba bibi makambo ya mukilina uti ba za pela na ba chance na bango siko za ni ntango mona ke mona komona monde ya sata ba lukani ba lukaba utiliser ka étoile pour diable sala ke lokote diable sala lokote diable azoka ko nzamba sala nde activer yango soki mutu ayene tyazo mbongo pa satan bien na balonge faut ta l'étoile na ye et ça c'est étoile nzamba tie étoile za na mbongo soki asa étoile wana te maintenant ba kotinde ba pesa recommandation ka luka mo sa vierge be mo na vierge pour na tanga sala ba pratique tant mona zo mona mamoko ni vida papa oyo mbala automatiquement yibi étoile na ye il faut fumo la porte moko pona ayiba étoile mona wana ndelo basaki ba utiliser ba étoile bano ça dit ba talaki na misto mawaki ndoki kino bano bazaba na étoile nde ba tisko ba yibi étoile na bango mais on va se ba pratique oyo eza pas mbate eza pas bana oyo vina ba mo parce que be image ko longo kana mutu na bango e kolongo ata mo ke na soki ba koli ba luka nzambe ba sambela pona bana ou ba sengela ba ngolo nzambe puis parce que ta ba sali bano de ba kacha bano de ba komina ba démon déjà na mabe au mona ba bani ko pousse na ko mona ba mari de nuit déjà parce que ba semer déjà ba démon parce que ba to ba patamisa mabe dès que ba sali bana ba pratique oyo ezana eloko ba ba si ba botoli bana oyo pesa eloko ba semer na kacha bana oyo il faut bana ba luka ba parana na bango soki ba oyo ba landa biso soki bele na miki ba to ba bomba makamande ngoyo ele keleza musumo ba na sala ki pratique ya boye lokolo zo mona ba mbonga sombelo mitu kachera sombelo banda moyo dénoncer na l'été zate obombi epo basi ba ndima so basi ba bomba ba réalité belé mais soki ba landa biso na mission oyo vraiment ba luka ba sena nzambe ba sambela pona bana sinon te bana oyo ba kola na vie malamu te parce que ba su déjà semence ya mabe déjà komona kamona koli muke mama abani makamba kinumba abani makamba mibala abani ba papa na mama déjà pour la semence moko boya zoki yango déjà va ok tozo kende ko chuter na mission na mission motu na ndel pasteur Richard na vidéo oyo ya motu mindu wana mona motu mindu ba koma kiboye bokie ba sika bodo na kotika bana bino ta mususu mo ba complaisance ezalaka o na ketika tonto tika na mwana ana déplacer na kena ko beta ka surtout bino bata ya poto ko image eza bazo ba anglais eza pas yo ça na Congo te ou bien peut-être en Nigeria ba pays moko Afrique est-ce que ba lo ba ka ba pays anglophone ba pays anglophone mais ça vraiment na RDC parce que so ba lingala na moi français ok ba comment que la titre on a gars bossa la ke ba bino bo boza na confiance na n'importe qui au lieu de ko tikeli mutu moi c'est que moi na wana ba tika ba kene ko tike pas na famille moko boyi azate pas na bango te voilà un peu un conseil pour na bato oyo baza na confiance totale na bato nde ba bato ebani bilongi kasi mitema to ebani te pona o baza na momesano alinga de pesa aki atiki mwana na famille songolo pakalo ko bani pona bato basenge pona bandeko ma bible zo baki ma moto ala kila mambe akotela moninga ne mutu moni via mutu za sacré biso to bana kaka na bilongi o mona mutu na boseka ka bomela mo biteke azala misala mabe po ekoma mana ona elongite ameke bato za basala grâce ke bazwa afungola bango biso molimo ya komona ke likambo eza mais pour la biso bato za basala biso grâce onate il faut tala ka place zotika mwana bana lelo via bana lelo zo ya bébé pour la bitika tika même na Congo makambo eza makebele on ba congé ba passer na ba congé na tini on ba kama on za suna plaire de ma bato ba mo ba vérité ba congé comme arabe mais busa ki congé soki mwana zuka moi congé dans 2 semaines na ke otike ko tata mosi na ke otike ko tabo ko te makabo sa mwana kuna so la ndi ba témoin ja bato bazala bandoki o mona ka ke bitika tika nde komisa bana bakoma bandoki
parce que moi non boboti bana mama mare mozana souci bana na okolinga jamais ba beba mais mutu muso akota la étoile parce que ndoka ta ba ka venir mutu parti étoile tant ko tika mutu na état beno éviter atale étoile mona que mona koza mutu monene il faut devancer baby c'est déjà ala ko laisser lo comme abe ba ko baby c'est ba baby c'est venir na epo tant azoko moni mona zaki mayele tant auta congé ba di classe mai na classe za souté et là commencer que corps étranger moko continue nzoto na ozomona esa mamu mona ki mayele ti ere moko uta congé ba bandi suka omona ko moko azoba zo tato moni mona kominga abana ko suba na mbeto ko suba na mbeto cela veut dire bisika kendeki mi pepe ma bezali na ko conseil ba para que non bana yo boti ndimo sufi na bana na même ceux qui passent les ali vanda na bana na yo bokola bango moko makamba ko tinda bana bi passi par là ko tika bango monde ekomi ya mabe ya kubeba parce que to éviter na zana ni pena na to sala ni alors moto no sa moto ko pesa ko feste ata so pesa masolo kitoko mais so ko tikeli mwana yo oyebite ni na osana sima bana pe musuba lobana bango te bana musuba na timide ata moni likama be awolobana ta vandi mais bana musuba za ke veso moni likambu akobetela ba para naye mais to ebike ba mvutima ezali bakoki mpo kavute balongoli makanisa mona conscience na ye mo areteni makambo monaki eza te alors bato basalaki bakotika bana par-ci par-là talaka bisiko ozotika mwana zwaka ata kosambela nzambe atesa ko betanda bisiko otikaka bana no parce que bana bakoki kobeba libanda ndako no bisiko otikaka bango babebi baye kotikela epave ya pamba lobo okomi konyokoma okomi komona makambo moko mystique nzoka bisiko otikaki bana basi babebisaki bana bapesi bana kindoki baviole bana alors ekosala malamu mpena te mpona bandeko bamesami kotika bana kotindatinda bana par-ci par-là bana bibo tozalaka na babiso bapara mpo tosiveka bana d'accord le babou pour la place. Ok, pour tous ceux qui veulent avoir ces images, appelez-nous sur les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Vous aurez ces images. Mais le roi de la site, mon corps chrétien, tu aurais pu diffuser à monter, mais tu le bel cas va faire, on a le déployer cas va faire, pasteur Michel Le Basouka, et puis petit numéro de contact. Il va y avoir des tous à la prudent, dit bébé n'a que tous à la prudent, le coup la serpent, que c'est pas à la prudent, tous à l'armée qui te le cas va pigeon. Donc, tous à la prudence. Prudence, c'est aller faut me prévenir qu'il y a guéri. Ma camoso oti que commis, l'homme comme le trop tard pour nous guérir la solution. Mais tant que ça makambo, on a vu qu'il y a tabi sur le monde, tu peux division parce que tu as si tu as respecté papa na maman, ou ba mesra pour la nabiso, tu dis que bolanda si tu veux belé, na ba na bino to ko tia makambo bote parce que okibe ko bébé sa moral la ba na musuba ki komona yango. Mais makambo na bi ki ba bato mususu na bi ki ba vidéo tie comme la biso maman. Parce que le monde de technologie est comme évolue, le monde de comme la vitesse. Ne biso de monde ba vitesse, ça comme zubiso. Et ça n'a pas de musuba musuba Hollanda biso, si ba mona kama va biso. Mais moi pe ba tina tina vous parce que ça ba vidéo moi Sony. Alors tous à la kaka prida, tous à lever na ba na biso, avant tinda moi non na classe, sambela ka pona ba na yo. Tikaka bango na maboko na nzambe kolo a protéger bango. Bible so ba ke so ki nzambe akobatela te ba batela na pamba. Mutu abatela keza yo parate. Biso to encadrer kaka. Mais vrai on t'a protégé les Nzambe. Tant qu'on va de classe, prier pour na bango. Bazo que na so ki wapi weekend wapi ko sepela to boite. Prier ka pour na bango parce que ma be ko linga ko maloko prier ki pour na bango baza na sa protection Nzambe, Nzambe ko épargner bango na ba mabe. Wana le conseil na pesa numéro na téléphone soko lingo zo nga eza plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07. Na pesi ba de bonyoso ba na biso mbote, na pesi maman na ngai Dorcas na pesi mbote azana mikili ya poto na kombo ya pe vraiment Nzambe maman Dorcas na pamboli na Sweden na Sweden Nzambe pambola yo na pamboli peser na ngai Gisèle na Paris na maman Emena mona na ye Galilée et puis na pamboli sœur na ngai Thérèse Lokofe bisika zali Nzamba pambolo mama peso bo memolai na pesi pesi Thérèse ola mbote na Paris toujours na pesi sœur na ngai Isabelle na mobali na ye na pesi papa Florent na pesi bango nyonso mbote na bande ko nyonso ba yebi ngai vraiment o bolanda ka biso bo sepela kana biso bino nyonso ba kotanga bino zate parce que tango internet ezangonga mais na pesi bino nyonso mbote bisika bozwami Nzambe apambola bino soki eso masa zongi te to kokuta na ta na émission mosusu mbala sima Nzambe apambola bino. Le monde entier est sous l'emprise du diable, les malins bien-aimés. Tout veiller na bana biso. Biso en tête babo to babo kanga mon côté, il fallait tout déplorer tout le la faire au to bona na bilili o na yo ka ki passe. Ka attaque mon boti. Passe à kobota, passe à kobota, passe à kobokola.
mwana nokabakele kobebisa na mutu moko boye ntango mosusu aza membre ya famille te pasteur Richard esala biso mpasi atanke baboti yango tolobaki tolobela makambo oyo batindelaki biso bavideo vraiment mpona lelo elaka na biso bakomelaka biso baencourageaka biso bapesaka biso baremarke tolingaka bino tozwaka nyonso en considération esika kobongisa tobongisaka esika mpe oyo mwa bambebe ezalaki tozomeka koarrange tiki te nzambe alela pambola bino tokutani mbala nsima ciao. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bobeta masolo na bato ya Angola bolingi botinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango ekoma mobimba na Angola. Yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo